Mon livre lembe azui oyaye chloroquine na ba aide à quelque pesa to moni la première dame maman Denise Tshisekedi pas zui yaye a pesi to moni ndeko fali pupa azui yaye a pesi ma kimia kota ba chrétien pour nanini. Mais Didier Rondes, ministre affaires étrangères Belgique, a lobby chloroquine wana et outil et pas ya bangote. Tous la licence et la fabrication de chloroquine. Côté outil to éviter. Didier Rendex a lobby et outil na Belgique. Si ko chloroquine wala pesi muyembe et outil wapi. Chloroquine fait mina kingakati te. Kingakati pende salamité. Parce que kuna pe ne ya ba expert bazalo ba hospital. Izini nyonso république ba na kingakati. Fali azwaki $1 million wapi oya pesa gouvernement français pour abeta musique. Nous avons $1 million wapi a passé le gouvernement belge à beta musique. Mbili a bela sila kala $1 million a passé le gouvernement suisse à beta musique. C'est tango kaki kende kodombo ipazaki na corona isa kyondenge. Kasi ndeko dombo ndalino na masubani. Hein? Motamisi na masubani odombo. Pe molimo na nzambe tamaki na kati ya mai. Mai na pusa zwaka mai azui mai. Zwa mungwa 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Maïe beba en Israël. Koufa kotaki. Bana nzambe bako le pelise. Nzamba baka Élysée joa mungu atena sani bonde la boka na mai. Non coalition koufi. Ba otika bango na Kabila est intelligent. Hein? Mutamisi makambo Kabila non. 3 te basoye na Kabila na GLM. Azaki na Kabila. Après Kabila ko kende. Makambo ebimi Kabila. Soki ya bisi secrétaire moto ozo na confiance yoyo. Hein? Lelo to komba caméra na boloko. Parce Kabila moi aussi. Caméra ebi Kabila, caméra ebi Tshisekedi, ebi mboko mo na butubu. Ako déclencher la bombe de Kabila. Et là on est alongé comme parce que pas dit. Hein? Le caméra dit moi caméra ebi mboko moye moko. Maman, dis donc moi ça on les préparer mango. Elle est comme ça tu parler là na yé mo na ba caméra, ça tu malaki mboko na. Hein? Ça tu m'as promettre qui na voter caméra. Na bango na ba vie de personnes voter bango. Ils ont Congolais pas bololé. En 2023, on va voter IDPS. Non, on va voter IDPS. Bah c'est belé pas sa majorité. Bah majorité, pas la parlement majorité. C'est mais c'est belé na popularité. Ah, IDPS c'est kabana ba bendana. Azamwana motote po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, tous ceux-là qui aiment le Nazaréen. Je m'en vais déjà enlever ces chapeaux. Na respect à bandeko nyonso to lingaka batala rabiso to invité bandeko, invité papa, invité maman, partager lien un peu aimer yango. Nous sommes avec le prophète John Gefa aujourd'hui en live na fête à Pâques to bisibino soto. Bonne fête de Pâques tika été lycée kwa nkolo sumasi ya esa makambo bien na ba mabota na bino lelo vraiment to lobaki muta ko lobela biso na tina Pâques parce que prophète John Gefa ya ganga ka makambo sulo to baki non to mekana no lubu ya liloba hein prophète John Gefa est-ce qu'il peut makambo ngo vraiment ya pasika aipe makambo ya Biblia pour bato ba est-ce que ça pena prophète est-ce que pena za vraiment pasteur est-ce que ça pena bandimi alors lelo to na prophète John Gefa yé vraiment omega koyebisa biso na tina ya Pâques et puis tokobeta mwa misu na o etali actualité. Encore une fois de plus prophète John Gefa, shalom. Shalom mama Tiffany, tika ite boboto na Yesu Masia. Ekitakata na mabota na somokili mobimba. Totombeli bino pe protection munene na maladie ya coronavirus. Oyo pandemie ekiti na kati na mokili. Toyeba ete oyo nzambe bako s'échapper na yango. Parce que ma création masia ezali na tango ete
ekita na boyo bayebi ye po ete bacontinue vie tika ete nzambe apambola banso balanda biso na kombo na Yesu Masiya. Amen. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Maman livre. Lembe azui oyaye chloroquine na ba aide akeko pesa tomoni la première dame maman Denise Tshisekedi pas zui yaye apesi tomoni ndeko Fally Ipupa azui yaye apesi ma kimia kota ba chrétien pona nini maman le bogo zo peso ebate maman Olive pesa zo mbongo mbongo Kongo maman Olive zo mbongo faut to banga nzambe azo pesa po ya zua aba toka ka mbongo ndiki balingi bazwa ka ndingi balingi maman Olive ko sala yango no mona ba chloroquine lobi chloroquine azo kene pa maman Olive saka ba evre bandaka akundaka bato asunga bato ya misala ni bandaka akopesa yango première dame yenda na fonction c'est normal première dame ya Tshisekedi yenda na fonction akosala yango mais nazo mona ko la maman Olive ya mo dans la fonction te aller ka première dame na fonction siko na des bonnes œuvres ezalaka te et donc les mamans il faut préparer nettoyer te ya mibale mbonga maman Denise to yimo tuya te maman Olive a payé 400 tonnes. Moi j'ai suivi maman Olive chloroquine wana balobi ya sali musala na ye chloroquine maman Olive elobi oti na Belgique et puis avec beaucoup d'erreurs. Mais Didier Rondes, ministre des Affaires étrangères à Belgique, a lobby chloroquine wana et outil et pas ya bango te. Yami bala pour la chloroquine on va continuer nango. Nalani maman Olive a lobby moi j'ai fait bonne œuvre nangai. Na ki opesa na bespère oyo batali makambo ya santé. C'est à eux conscience la bango sala. Maman Olive na landi yango na ba image na ko pesa yo yango tali.
nakopesa image ezali c'est ya bato ya santé batala yango soki eza malamu bapesi bino soki ya mabe bango base décider mais pourquoi ye azokota na duti na yango. Deux, chloroquine wana d'ailleurs Didier Raoul oyo médecin professeur o même makua kana kotala ye yende apesaki chloroquine pour ekobikisa maladie ya coronavirus. Nalandi Jérôme oyo directeur ya santé na ministre ya santé avec le babou. Nous ne refusons pas topesa chloroquine oyo. Mais chloroquine oyo epesaka insuffisance rénale, epesaka trouble cardiaque, epesaka ba foie, epesaka makambo ebele. Alobi toboyi te médecin apesa bato de 60 ans te likolo. Médecin apesa pension na ye. Chloroquine wana âme et conscience na ye et travailler. Ça dit quoi? Molécule est douteuse. Ça dit quoi les molécules est douteuse? Sauf qu'il y a un docteur, un grand docteur à santé, il y a France, il y a un docteur il y a qui s'est raté. Hein? Il faut un docteur Minene. Non, c'est tout ça que maman. Bango le docteur Minene par rapport à Minene la technologie na bango, o ya biso eloko zate. Et ça douteuse. Deux. Tout na maman Olive. O sa imisala malamu nzambe asepeli, nzambe apesa le kumu maman. Toza na licence ya fabrication ya chloroquine te. Côté outil to éviter. Didier Rendex alobi euti na Belgique te. Siko chloroquine wala pesi muyembe. Euti wapi? Et puis na landi discours na yo moko, les images sont là, na ko pesa yo, to ti yango na ko pesa le copier, o ti yango o mon. Abiso ke za malamu bosu yango. Chloroquine femi na kingakati te. Kingakati pende salamité. C'est qu'on a fait ya ba expert bazalo ba kosa. Izini nyonso république ba na kingakati. Force à république za. Na kingakati tu es là. Tu es là kingakati. Kingakati zali au le pays un pays dans un état. Hein? Un état dans un pays. Hein? Ndenge zali wana. Azomona toboyi yango te. Mais tant comme na très douté boy. Ye morazo douter na yango origine ya chloroquine wana euti wapi biso toza na licence c'est le mot ya kinin akivu mais toza na licence ya chloroquine te siko basali yango wate euti wapi il faut peuple eyeba hein OCC eyeba yango bino ba passer opesa batelo ko pesa nini basenga aide na bato nyonso totomwa kaka bato msunde baopesa bandeko fali bandeko mama kokombale fali te fali azwaki 1 million de dollars wapi oyo apesaki gouvernement français po abeta musique nyoka longa azwaki 1 million de dollars wapi apesaki gouvernement belge abeta musique mbili abela asila kala 1 million de dollars apesaki gouvernement suisse abeta musique ezali mpo bafaiblir badiaspora musique ekota na babuzoba na baboloye nango soki akofali akopesa salaki normal. Fallait na gouvernement longo fallait azana mushikebo oyo rwandaise wana oyo azali na francophonie bazali longo moko pour mbrouiller batu peut le faire net ko ngana zombo pesa batu ba pasteur nde bazali ba pasteur nde ya mitema malamu oyo bazali asoba baki kosala ba œuvre pour ba pasteur bi ba kabarate oyo ba fali basala yango ni maman livre bino bosala culte $150 par culte bato alimete 3 kilo na $650 osembula boni mbongo ya na ba banque pourquoi misi mbongo wana osunga bandimi na bino kaka ta bato yon sauter pourquoi c'est ça ma question ngao na zana ngo soit du moins $20 $10 na iba okabola muke na bandimi nga po na zana ngo te. Merci papa John Gefana habité tango kaki kende ko dombo ipazaki na corona isa ki ndenge kasi ndego dombo ndelo na masubani moto misi masuba na odombote ce que ndombo ameli masuba biki na coronavirus la comparaison par raison netinga na melaka chloroquine te mama soki na meli chloroquine okanga mawa nzoto nyonso mikosa te na miso bana ko bota manga e bana na nivakine et que na chloroquine kinini oui 10 comprimés na bani so 4 comprimés ba 5e na kolala te e bonjo to nangai boloko le bonjo to nangai ko mela kinini c'est le côté moto na nzoto na ye. Hein? Na sale expérience na Belgique. Pena peso kisi ya corona yo, oyi ba passer bazo contribuer te, moi j'ai contribué aussi pour na bato. Ce que je suis au bangate. C'est moko bazo le coronavirus comme on a Guylaine avant na Belgique. Abinga papa dans 2 jours mon ngongo koufi comme comme na kati. Na lobby na eboy.
abi papa na kei bakangi ngai me nazobanga naza internet na yango parce que bazoboma banoir nabi zwa mai parce que mai ebandi na mokili ezalaki liloba mpe molimo na nzambe etamaki na kati ya mai mai na puisa zwaka mai azwi mai zwa mungwa 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22 mai ebebaki na Israël kufa ekotaki bana nzambe bakolepa Elise nzambe abaki Elise zwa mungwa atia na sani bondela bwaka na mai ekobika na dju ba référence biblique nabi zwa cuillère ya mungwa tia na kati na mai je l'ai prié nabi mera meri premier jour deuxième jour troisième jour elle est guérie ma femme est témoin ma Brigitte arabiloba lo bate aza témoin bona za biloba lo pa jen na za biloba lo na ma Brigitte arabiloba aza témoin abiki automatiquement deuxième solution to boy bino ba médecin au tradi to lembi bino bon meka suba bino ba mona na te o bango kisika mama bo mama o bango kisika mbiolongo o bango kisika ankoro o bango kisika muturushi o kisika bango kaka ebuka buka bon mécanisme bazo mona na wapi bazo mona na sute bon mécanisme biloko na bino o na eshure ko mécanisme la télévision te on a dit parce qu'on métate on na mo suba benga ko nini mosaleka ko simba ka mama na fumanga na mama na sima o ko mona nani docteur Hakim on mécate Hakim bazo kanata ko yokana te bazo yokana te donc ezani ba farceur ba kosaka bango abango kisika bo potalibomo hémorroïde bakana bakisi mosusu te ba rhumatisme corona ngo pays Congo ezali deuxième poumon mondial après Amazonie c'est forêt équatoriale tona banzete nyonso bakasa nyonso siko bino ba médecin traduit par c'est le kosaka bato solution de besoin yango bo meka lisusu te motadi coronavirus mama aza paniquer te na poto na bisi bino boye zwa mai tokisa yango 100 degrés Celsius soki toki zwa 2 fixe ba chinois ofungolo tena kati zwa couverture longo bilama tumi finika moto ne côté ofungoli yango o esali yo zuma yo no sukole 2-3 fois puis na Congo en Afrique coronavirus ezio kamata kasa paipai kamata kasa ya manga kamata poso ya manga kamata lumba zwa tio ya biso melaka o ya sinda osangisi yango okamati kasa ya avocat okamati kasa pomme de terre pomme rouge oye otokisi yango toki 100 degrés Celsius esili zwa couverture kwa kunda bibembe olongo bilamba to na sous-vêtement côté na kato fungoli oche fungoli kotio monoko polebwe ekoti mamnande boko siko moto nzoko soke silisi balongoli bakasa yonso ovandi kaka kende kosukola na mai wana abobia ministre ya bino économie abiki nango ministre moko na gouvernement ministre azana encore azaki nango mwana mwasi wana abiki nango tala azaki leki na ye abiki na yango alors boza paniquer te corona yango ekoboma bato nyonso te épidémie moko esisaka bato te. Le Dieu est vivant. Romain, azoyebisa biso na 8:31 si Dieu pour nous, qui sera contre nous. Merci papa John Gefa Tikatobeta masolo oyo lelo tomoni oya yo moto ndeko Mike Nkebai wa kangamaki azaki na boloko bolobaki enfin abimi. Et c'est on est à Kindingen. Bon, maman Tiffany, biso na bino sala mosala moko. Ron na biso ezalito motafuta biso te nzambe afuta biso. Mais nous ne voulons pas les politiciens au bazali irreconnaissants. Hein maman, moto atanga nzambe peso ta maya pamba, il faut que misa nzambe. Hein, yabimi. Ata reconnaître biso te na nzambe na ye. On a fait notre travail. Ça fera reconnaître bino ande. Ata remerciement pamba yo mama Tiffany. Ata remerciement pamba. Ata yo makambo ya Mike Mukebaye okotaki na ngoma kasi. Na solo de mission belé ya bato nyonso belé. Ata remerciement pamba nzambe ya pambola boy batanga na prison. Mais Matthieu 25 verset 30 à 31 nazaki na bolumbu la tsangai. Nazaki na ndolo tsangai. Nazaki na passe ko tala ngai, nazaki na boloko ko tala ngai. To sali yango na Matthieu 25
verset 31 à 40. Biso nga na lelo po bato ba remercier ngai to nini te parce que ezaye moko te mokia je l'ai fait frère Kichongo boyebi yango Denis Dongala tous les politiciens même Kamere na kotala ye ta Kamere kotala lendu marino je vais voir Kamere babi so papa nge pa lo sako lo fundo ya mwana ntaba esuka kasoka tie lo boko na moto makala tui Est-ce que vous avez un jeton vraiment que tu as Kamere lundi matin parce que nous sommes les prophètes du peuple tout le monde est reconnaissant reconnaissante et puis ça va bien dans moi madame attends tu dis milliard mais quand même se reconnaître mutu et ça va bien il y a solo papa John Ngefa au so précédent qui nga le bureau kendo tala Kamere Papa John Ngefa, est-ce que vous avez un moto où ils ont la carte makamboana? Est-ce que vous avez dit qu'un jour vous avez mon amboka Kamere battu en prison? Mais c'est muy bien que ça. Est-ce qu'on dit Maki? Est-ce qu'on dit Maki? Parce que tout le monde est de droit. C'est live, hein, Papa John Ngefa. Alors ma foule va live. Oh, dans la bonne live, c'est pas là. Papa Ngefa, nani na wana Pâques. Merci pour la Pâques. Hein? Oye bimbo quand même maman Tiffany. Le pays souffre. Bayi bakambongo l'état de quoi ma yebote. Nabino moro maman Tiffany. Oyo mboka ya ba aventurier ba kondiango ndenge nini. Oyo bazo piller République démocratique du Congo. Bazo mbongo kwa Kamere bazui. Hein? Lobi d'interroger qui Amida na 1 million 800 millions de dollars oyo azwaki mpona asomba basima apesa na construire 100 jours apesa ata saki moko basima te ata saki bandeko na nga boyokana likambo te une heure du matin bakolasi amidi à cause ya bana 24 azonga oyebela babi na Kamere azongisa 250 millions de dollars pour apesa liberté provisoire mpe akende na résidence surveillée kino makambo ekosila parce que bambongo yango ya congolais bazoluka clinique kinoise ezawana ekufa kende mbongo ata 2 millions bakiko réflexion yango te ezota bato mosusu ya coronavirus bakosala ngo wana te mama ye bakotonga te etage kwa chiachi ya Brazzaville te bakotonga bauniversité te bakobongisa bafrasi banda basoin de chien yango ebanda te esilaka te bakamere nde bagangi na yango oyo mboka soni ndenge oyo za pour nde bakangi non article 12 ya constitution lobi tout Congo sur de gros devant la loi il faut subir yango Kamere ayebaki mokolo moko na vie na ye akokota na kati na prison te mama Tiffany ayebaki te faiseur de président faiseur de roi lelo akomi faiseur yani ya humiliation Kamere na mayele apele ngendo abembeka obembe Kabila abenganaki mpo nani à cause de ma détournement bato bayebi te Kamere mpona Kabila abengani Kamere te aye akoti na position aye okose pa ya Moïse Katumbi aye okose pa ya bafaulu or ke il était caméléon alongwaki na Tshisekedi bakobata match na bango pa bakei bakoka nini bango ya Jean-Val o biso tolongwe baye na Nairobi basigné contrat mosusu bazonga président Tshisekedi président ale ye directeur cabinet 5 ans yo Félix 5 ans nga na kozala nango tala lelo asuki wapi mais basusu bakoloba ete baza na kati ya coalition est-ce que bakoki kobombana te to mpe basusu bakoloba te est-ce que coalition ekocontinue est-ce que na humiliation na Kamere mpenza kondima koba lisusu na coalition non coalition ekufi bakotika bango na Kabila eza intelligent moto amisi makambo Kabila no 3 heures te basoye na Kabila na GLM azalaki na Kabila après Kabila kokende makambo ebimi Kabila soki ayebisi Tshisekedi moto oyo ozalaki na confiance yoyo c'est moi le président. Kamere président, président Tshisekedi, c'est moi le président. Et puis Kamere peut avoir sous mbongo ya 139 millions de dollars au vaccin. Abo il peut vaccin parce que le président ça a eu 3 ordonnances. Tout la parmi des pays essaye. Il y a vaccin Kamere abo qui yango l'aide de cause. L'aide de cause Kamere bakangi. Yango pour soit il va vaccin peuple ko tombuka, ba bimisi ba 100 jours. 100 jours il y a président. Oh ya ba so de moto. De ba samusi Kamere ko mbongo ya kala. Je ne crois pas que Kamere okoye mon côté. Je ne crois pas que Kamere na humiliation na ye akotika la beauté. Ngala suivre député ya Kamere national. Ya INC. Na landi ye na télévision ya Ariel Diwamu. Azolo babu. Bino bokangi Kamere. Pana mbongo. Faisait des rois. Alaki mbongo ye moko.
bayibokanga kamere grâce na kamere nde Tshisekedi akomi président. Tshisekedi azwaki alobi na télévision ya Ariel Wambo alobi Tshisekedi azwaki koni yo ndeko. Mais je l'ai suivi à la maison deuxième jour yango abi azwaki moto azalaki Fayulu ye azwaki troisième moto azalaki Shadari ye azwaki Kabila asali abendi ye boye lelo akanisi moninga vérité tout ekobima polele ntango vérité mythe polele pourquoi Tambwe Mwamba na ntango ya Covid-19 aza kosala réunion ya deux chambres esangana mpo nani bazoluka moba destituer président de république nayebisaki président ke bana alias oyo likopa na ndoki akolia yo losako mosabusa papange pa losako atelemi lokola moto oke bosusu nalobaki na président likambo oyo oyoki yango na ntango ya Covid-19 parlement ibale kosiége mpo na nini nalobi Tambwe Mwamba alekaki asololaki na Top Congo alobaki mpo na nini bakosiége atalisi boni baviolaki constitution il fallait avant toke na baconfinement makambo nyonso esengeli bakende kozuka chambre batuna nano bango baparlementaire bapesa ningisa batuna bango me batunaki bango te bakende yango bakovanda po ete bazongisa makambo nyonso ezonga na normal batali oyo eleki te me balingisi ko batala oyo ezoya liboso. Mama Tiffany politique ezalaki ndoki article 65 ya constitution ekwei ndako Tambwe Mwamba bazosala yango ezali article 165 ya constitution haute trahison na bureau ya présidence esengaka nini on va interpeller le président parce que amene déjà basali milie ye ndenge azali nsima yango esengaka nini biloko juridique ezali soko moi mwana soso atondi nzungu balikambo ezali wana il faut Congo se préparer na kao toboyi moto akoza sous pouvoir par force toza kodéfendre la démocratie congolaise toza défendre baindividu moko te pays ezokende sikoyo na kao pays ezokende sikoyo na mabe tobengi mopotu pays ezokende tofungola miso na biso soki au cas de quoi toboyi baprophète de malheur na koka un vrai prophète il faut oser oazobisa mokonzi abi keba mabe eza liboso na prophète de malheur ezalaka te ntango tolobaki mboka ezotambola te yabiso ba prophète de malheur tolobaki coalition bopanzana parce que ekobloke lokuta lelo tokomi na kamera na boloko tokasi kamera ya mwasi kamera ayebi Kabila kamera ayebi Tshisekedi ayebi mboko moma na butubu akodéclenche babombe letarde eloko nye malongo ekobi parce que pas dit lelo kamera ayebi moyibi kamera ayebi mboko ngo ye moko ayebi na bato ebele te ya niveau ya présidence wana molongo ekolandana moto ekosamisamaka ma ezali seni sena yango moi bazosangisa ba deux chambres bato bacomprendre yango et soki lelo badestitue président ya république c'est Tambwe Mwamba akosala intermis ya 90 jours comme président a organisé l'élection c'est retour à Kabila alors tobomiso baromiso na mboka te moi je préfère au moins Tshisekedi yango azala tobongisa makambo peuple ya ezala nsima parce que au cas Tshisekedi akei onga na yebi bato oyo na mayele na bango poloso bakozongisa chu na ramo et puis oyakela kotambola bi tokosangana mpona baviole constitution lokuta batouche bakorige biloko mosusu na kati ya makambo oyo ya constitution ya mboka bakotouche toujours côté ya epasse électoral ezali o retour na bango par force basali 19 ans de pouvoir qu'est-ce qu'ils ont fait tolobi na Tshisekedi mboka bona libala oyo mboka ezotambola te babloke sikoyo Tshisekedi na pema biso parce que Tshisekedi azocontrôle parlementaire azocontrôle sénat te bagouverneur profession azocontrôle bango te badéputé profession azocontrôle bango te aza majorité te azotamba kaka bwato likolo ya mai atu momata mombongo ya moke faible ekozinda soki peuple etelemi te to bare baplan na bango ya diabolique te kongo ezokende na kao na papa John Gefonz kotala ndeko na yo chatumba akangi boye eza papa na bango ndako deja ekotesanga faut que tala aza ndeko na yo ndako ekotesanga esanga ekoti epeli moto natali chatumba mokolo moko te ekaotuma mpe ntango aleba mbongo na ye wana aleki ye moko te aleki na nani mama biloko mbwa soko ole prépare mbangu naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu oui
Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là tout monde. Na eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo ici. Julia, vous avez un qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Tu vas aller là, tu vas aller la caméra, tu vas aller là. Tu vas aller promettre qui tu vas aller là. Tu vas aller là, tu vas aller émission. Tu vas aller là, tu émission. Là, tu vas aller là, tu ministre en fonction. Tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Nani ya kimia nani ya bilobalo Tatumba ndekolangai esanga koti mobulu siko yense ko démissionner donc ça va démissionner ke bana kata coalition bana kata ba ata ba tima na moka mpanzi bango ne sona ba kozala parce que bazoko ba coalition za mipasi ya solo ba kamera tête ya coalition wana ya INC ba humilier bazo na dossier moko ya moyibi ça article 165 de la constitution est terminé. Il doit démissionner. Ce qui a démissionné, les parlementaires ne vont pas démissionner. C'est obligatoire parce que tout le monde a papa Chichi, papa Chiseke dit à Singapour, tout le monde a siégé dans les députés. Kenda qui va gagner dans le siège. On a des moutons noirs dans l'éducation. Grâce à la caméra, on a des bangoua. Tous sont reconnaissants. Grâce à la caméra, on a des bangoua conseillers, on a des bangoua ministres, on a des bangoua tout. Tant que la caméra a démissionné, beaucoup de démocratie, on a le côté. Il faut pas démissionner. Et la coalition dit que la Bango, FCC n'a caché. Parce que la caméra a une humiliation. FCC n'a caché. Prophétiquement, et l'on connaît aux hommes à l'bosso. Bango, ça piège la caméra. À Salni. Quand la caméra a détourné, le pays ne marche pas, c'est fini. Hein? On a dit que la tête, c'est 15 fois coup d'état. Militaire 15 fois. Confinement va tirer un appel. Montant contacté, abimate. La plan, coup d'état, il y a d'autres sous-gâtés. Et on m'a dit que désinfecter Gombe. Na machine à foufou.
hein au moins ils vont désinfecter na Afrique du Sud, na Chine, Belgique, na France, na Angola. On a une machine à fou. Oh tu en tout le monde a mis du gâteau pour ba ventile ko hein mboka ninge tambola na ba ventile parce que tout dans état mo réseau fonctionner te maman mbongo ba ibaka mbongo boité peuple na grande souffrance na grand malheur na moni président ya Afrique du Sud hein ça m'a fait ça a donné 5 milliards ba soutenir ko futa ba salaire ya bato na ba biloko c'est administrer sous à ça ba conteneur hein ba stade en soit ba ndako ba kota kuna et puis ba ba conteneur hein bon nous aura biloko chaque jour gratuitement qu'est-ce que coroner aussi la table mboka Rwanda c'est la même chose Angola ndenge moko hein Tanzanie ndenge moko même Uganda ba soda ba camion ko kabala ba tobiloko mais o ya biso ka mibeko na mibeko ata ko pala sote des fois aux ondes que moi parce que ba senga liberté provisoire ya Cameroun est-ce qu'on dit que ba opesa liberté provisoire aux ondes makaro bima to ba rotika eka kuna ndito mona ba tiki ba 26 na ba dossier titi atika na kaka et puis pour na 2023 non ici li pour na voter Cameroun na bango na ba di pesa voter bango ils ont pas congolais pas bololé na 2023 ba voter IDPS non on voter IDPS bah c'est belé ba sa majorité ba majorité ba parlement majorité et bah c'est belé na popularité ah IDPS kabana ba benda malgré ba benda ba non bango ni soit soutenir Kara Fachi leur côté IDPS mosusu mobake IDPS mosusu ya mwakeme IDPS mosusu mama mate IDPS mosusu ya tisika IDPS mosusu ya tisika so moni bato hein bazaki sanga bakomi muke ba na force te natanga bituma bakoma elo moko yo yebi te bazomi bomaka bango na bango wana te tant ba tumba ba pine ba pesa ngo misala bazu misala hein ba suite non et là ozolo bango maman oyebi yene seko mi parti ya Sony hein leader na bango bakangie na Fragon de Lina eloko ya muyibi et puis tant bakangie na eloko ya muyibi il n'est pas encore digne à ça la fonction ya haute fonction à l'état hein ozomona ya mibale tango ya ko démissionner akotika bango botepe kamela mayele akolinga kozonga na lamuka bozo isute otanga ngo pa pepe de zonga na lamuka ti bazwa kana bango ka kasi bono bango to azu tali bango akosasu bango ako Jésus j'ai kamela pa benga caméléon ya mibale nazo lebela comme ça très capital omoni makambo tozo kenango lelo mama Tiffany oui makambo tozo kenango lelo yo to koti ile na problème moko kao na mboka to koti na rancune na mboka to koti na état moko ya d'urgence na mboka to komona makambo ya ndenge na ndenge awa à cause na makambo oyo ezali koleka ya mibale ya misato liberté provisoire sengi yango oyebi justice 5 caméra combien 250 000 hein millions, ce n'est pas 1000 millions de dollars va faire ça une liberté provisoire après 15 jours à une résidence surveillée qui ne va condamner au cas de Camboine. Bah pour le dossier à Camille 9 millions après ce n'est qu'à moi signé la Grèce 9 fois 38 monétaires les épreuves sont là 9 fois juge à tourner vite à Camille nous on paie ça moins à moi sur 9 millions 9 fois transaction monétaire yango bozo sala ba compagnie to nini akoy go répondre te Amida ba interroger lobi na butu yokani ba usaka na mbongo ya ba congolais nzambi ba interroger ba ngona 1h du matin babi yo zoki 1 million 950 millions de dollars pour ça la ba chia ya ciment pour pesa ngona na kata ba saut de moto ni na 100 jours Amida abimisa ata saki moko simate or que ba Congo za pembela wa cimetière local ezali awa ba ciment ezali awa akoko lia même apesi même l'état 1 million akosonga na prix de gros azongisi yango wa apesi bango tango ya apesi bango quand même soko linga ali ba mive na mama Tiffany ali ba mive na ciment moko te ba pesi 24 heures azongisa 1 million 850 na caisse de l'état pe abika ko na makala parce que azali maman azali na bana
moye bakofre osi kuna eza te oka soki abimisi te akokende makala tala mboka ndenge bazolia mbongo nyamu oyo ministre alei oyo pdg alei oyo général alei oyo eza est ce que mboka efonctionnaka boye. Merci papa John Gefa tokomo kita na émission na biso kasi oyo eyaki ya mbutu na makambo etali vaccin oyo docteur Muyembe apesaki discours na ye bato nyonso to batomboki avi na ye mpona vaccin ezali Maman, moi en tant que Congolais d'origine, un prophète du peuple, Bamuyembe corps Amina Bango et Salamoussala. Je félicite le président chinois, Oya Lobina africain, Bodzwa vaccin wanate, vaccin en Europe, les États-Unis, l'Amérique, na Banyamananga Bakoufi, Bodzwa Yamote. Je félicite le président chinois qui m'a dit béni. Je félicite Obama. Alors, maman nanga mundele américaine, mais nga nazali d'origine kenyan, et son africain. Bozoa tonga wana te, oyo Bill Gates, asali kwa sisi na biso. Je félicite docteur Raoul. Na Marcel, en passant, bienvenue Balongani, azo na ngonga yonso, alobi na zune expérimenté vaccin oyo, banyama so bakufi bozoa yango te. Est-ce que nous, les Africains, nous sommes les moutons des Blancs? Nous sommes les animaux? Dieu n'a pas nous créés. Nous ne sommes pas les créatures de Dieu. Différence, nous allons entre bis na mindele pour le poisson. Sur la vie, pourquoi massacrer les Congolais et les Africains? Tout ça, la bangonini. Nous disons, docteur Mouyem, vaccin comme $20 à Tobolio. Mais docteur Mouyembe, essaye un vaccin. Tu as une ambassade d'Amérique, aux Zoloba, boy. Nous sommes parmi les candidats au yo to vaccin. Nous sommes pas nyam. Mais quand on a maman na yo, mais quand on a tata na yo, aux yeux on met na moi si on a bana na yo. OK pas premier ministre meki OK pas mamba gouvernement meki bango. Peut-être on meka bango ngai na ya na pona ba vaccin ya kati wana no kibo to vaccin malamu. Ngai moko na kona na bilote kako ya 4 na joie yango au sala yango au na kora MT olingo kababa Congo la cause de 139 millions 19 milliards bozoluka pona nini mutema mabeboye nous disons ceci toko joie yango te et merci au diaspora butu moi botika kite ko pesa biso information pona ba vaccin wana pourquoi boko meke pas mindele na France te Monsieur Mouyembe, on met qui en Italie, nombre de mouvements basés belé. Record les États-Unis d'Amérique. Yo nani, Bill Gates. Oh moi c'est à boyo parce que tu es criminel. Bill Gates a côté sur un yoko le ban anglais. Hein? La réponse en anglais. Bill Gates en anglais yo. Il suit qu'un vaccin qui peut des fans séparés. La réponse en anglais. Ok? Moi c'est à bon, parce que vous êtes un criminel. Nous ne sommes pas les criminels. On doit défendre l'Afrique, on va défendre les Congolais. Bon, mais quand on a Belgique, bon, mais quand on a Grande-Bretagne, bon, mais quand on a France, on mortalité, ça les belé. Et ma conclusion, corps, conscience, corps, âme, il y a moyen de ça. Mais pour un vaccin, tu consultes Mouyembe. Nous avons des bandes dans ma casse là-bas. Bato bolaka biso. Ça la Côte d'Ivoire, bakuti bana ba sakana, bakangi bango batobeli bango vaccin, ba dui corona. Rwanda na bino mindela plan na bino bigat ni. 2030-2050. États-Unis kozinda. Europe kozinda. Continuer kotika la kaka Australie na Afrique. Donc Afrique peut pas se battre il faut pas éliminer bango potamo kuna ko inda bato ba ko bika ba en Afrique bon so biso ko na colonisation bo sisi bations et ko ça le matin lelo bana na biso to koma bana mike ba puissance sexuelle et ça ba vaccin na bino to yanga yango ben puissance sexuelle à cause de ça yo za vaccin yango yo ba vaccin yango ba to bola biso te papa John yo ko za na vaccin wana te yo fo za nango awa na za nango pe ba to bola biso yango nazana awa hotel yango mama par force yo ba to mo vaccin bo e vimi ma fine microbe ni or que bozo ça microbe mabe
J'ai suivi un blond. Alors, Biboy. Biso de tagi na ba vaccin ya kotia na Afrique ya sida. Yango ni sida ezaki na tangaki Angola et atangaki Zambie, atangaki Botswana, Afrique du Sud, Uganda, pe na République démocratique du Congo. Yango mo iminda ba na sida de l'été parce que ba vaccin ba ko sakati na biso. Pona nini mitema mabeboye na biso ba africain to sali bino nini africain. Ephésiens 5:14 et fungoli miso. Boko sabiso isusu te. Merci. Pe ekokota lisusu awa te. Papa John Gefa numéro de téléphone. Numéro de téléphone na ngai soki olingo zwa ngai 00243 89 610 49 41 WhatsApp obenga ngai 00243 81 807 26 78 pe okozwa ngai lisusu na 00243 99 42 937. On s'en a bien au Kangwana. Outrage envers le chef. Hein? Baba, oh, biloko la bino ozwana. Outrage envers le chef. Bozwa mususwani ni bani na bino misatoana. Coronavirus payé au meki et koti et c'est sur famille mobimba. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était le prophète John Gefa. Après un long moment, le lot aux juillet, parce qu'il est tellement. Azali vraiment ministre et internet hein. Kolonga mona baptisé bon ministre et internet. Ministre internet. Yeso yepa na e ba journaliste batanda ma banda na porte ti libanda au komisi kombo na. Oye a cha pointé. Toza le seul site oyo to le kana mulongo te poto mona papa John Gefa. Donc ce toye ozana programme te directement na salle na ki. Mais basus bazara pe amulongo banda wa 3 jours par iso ya papa John Gefa pa boina. Merci papa John Gefa na reconnaissance, merci na bande connaissance tout balandi biso vraiment to mitia na ma bondeli pak malamu papa Gila bala maman Lorien la bala en Afrique du Sud ma famille quoi. Marlène Bouyi, maman Betty Kokele ya bato États-Unis na bi ke ba ko lala nan. Bato France, maman Marie-Claire Karawa na papa Timothée Karawa, maman Mariam, la prophétesse en France, Nathalie Moussibou, ma big salutation à Antinei depuis les États-Unis, vous êtes belé, vous soutenez Anti Tiffany. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui connaissent ma saisonité, tout le monde, merci. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptera biso na banda kuna bino ka lolenge tozali vraiment to rosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans Bolingom Salo Tozalanango, Tosale Libino, les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News, il y a Bino, les Nazaréens News, les Zaka les Nazaréens, donc Ndakwa les Nazaréens, famille les Nazaréens toujours. Mais News, au fait que les Nazaréens News, n'est pas combien on a, au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, il faut s'abonner. Ou s'abonner. Ou de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible en colo. Bible la sœur Tiffany. Bible la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens qui chassent a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Tali attaque au Tali,
Donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc so moni titrage na sewana omona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens news donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens news. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbiki biso tozo ye